Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Bonjour, bonsoir, vous nous suivez à travers le monde, à travers www.congopromotv5.com. Mission que vous aimiez bien, votre mission Les Stars, avec votre Neymar de la presse congolaise. Je suis là déjà numéro 10 Oyo. Je dis merci à mon boss à moi, l'ingénieur Raph Ngindu, mon boss et toute la famille. Congo Promo, Neymar, vous salue tous. Je vous aime beaucoup. Aujourd'hui dans cette émission Les Stars, je suis très contente et très flattée de recevoir pour vous mes amis, mes frères qui sont là avec moi, de gauche à droite. Je suis avec Jenny et David. Mais quand vous avez bilongo, vous êtes étonné, vous avez pété, donc je sais pas. Non, Jenny. Jenny, bonjour. Bonjour Tania, je pembe. Bonne santé. Ah Jenny, qu'est-ce que j'avais dit? Messi, Talara Guada. Oh. Toujours n'y attaquant, toujours n'y attaquant. Toujours n'y attaquant, toujours. Pembe n'y a mon grand, mon pauvre. Merci beaucoup Jenny. David, bonjour. Bonjour, bonne santé. Très kitoko. Mais David, il n'a pas le pendre. Il y a Jenny, il y a Jenny ou quoi? Il n'y a pas de biso. Il y a de musique quoi. Atika liga na 43 ans na saluer mon boss au pas au mokondi. Aguada, il doit soit mundu, vitalaga il doit soit mundu. Après c'est bambote c'est kazali vraiment. Merci beaucoup, merci Davido. Jenny, il y a des personnes. Tu vois que Jenny n'est pas fait rigoler. Jenny est un bon chanteur. Jenny a la qualité et belle et bien. Vous savez qu'il va bien faire à l'ingénieur comme Mingi. Il s'agit que au long moment brutalement comme ça, ou y a maman directement pas qu'on fait le midi. T'es na longue brutalité. Ezara n'engue nzambata musarabiso. Ndé na kota pas faire gola. Exposé dans la piscine, on monte au Taza. Pour un problème n'a été. Ndé pena yo luka boulot pas Guada. Dans sa vie, dans sa carrière, pour l'avenir, dans l'avenir, à Banangai. Comme ça, on tolé la raison, on a que côté on s'est retrouvé, dans sa Landara, côté on s'est retrouvé. C'est quoi, quand on s'est retrouvé, on s'est dit combien de années pas faire rigolo? Ouais, dans 8 ans, Betara machine depuis qui est derrière toi, qu'est-ce que j'avais dit? Dans 8 ans, parmi les anciens mouvements, mais. Et c'est un cas que nous avons dit que nous avons c'est un cas que nous avons calme. Mais même avec Jenny, c'est lui qui, qu'est-ce que je veux dire? Jenny va passer 15e bouteille, Jenny qui m'a bé, va passer son vocal, casso, mi balé, mi ça tout. Et ça n'est pas si on a s'est décidé à quitter ne faire rigole. Jenny, a découvrir. Parce que pour découvrir la gloire crèche. Il faut découvrir Jenny 100%. Jenny est bilingue, Jenny bilingue, fan Bangoli maloba olobenga lisusu te maloba tobimisaka te bakosalela likambo ya ngala yo sheri maya moto soki tokebujaka mofinuku kasi lelo oloke sheri vamasasinale nawiye yo nga Jenny obotolinga lopipi pesanga tatu maku otikinga nakema banzana nga na lula yo katakate yokatinga lelo banoko na mboka boyebisa mama ngai awa love komi nango benda bika toluka basangwe mawa
jeni sekele balingaki te mpona salisho na ngai nayenanga pembeni ya kwata koramane songa ya meli viaka edidio amo directeur na pesi ya mboti tanya Jenny Namilenge nyonso oyo yembaka biloko nyonso ya bien oyo osalaka opréféré pembeni ya Koffi po toyebi bami bagene baolingaka bake kote bagene baza mpona opréféré ano te ke okende ta mpe héritier wata to pa maestro Fabregas yo omiponeli ya koya kaka epa Koffi po babi pa Koffi koma cimetière bamisie babimaka lisusu te mais en tant que jeune garçon boye opréféré kapa Koffi so naza jeune oyo nayebi valeur ya kwata kourama édition ya mbeli nayebi valeur na ye ntango aza na bomoi bongo toprofite tozala na ensemble mpo ye aza source ya rumba yango moni na tala nayebi te fo nakolisa nalingaka mingi miziki fo nayeba siko miziki lisusu plus mpo mutu na akoma aza te mais tolukaka tozala mwa système nde ezalaka. Ok, merci beaucoup. N'avez pas Davido. Davido, betre so no chila mwina wana no muke. Tozonga no na nenga faire gola. On va bien en position d'araignée hein. Ndeni. Te pona na bete no nani Marc François. Marc François de nani? Marc François. La première classe, c'est quand on est dans la 4e classe. Tu as rappelé na quoi d'accord ramani vraiment. Et puis nous msala maboko lo ba mingi te. Toyo kangona. Te fona lo ba mingi po na bimisi ba vexé nyoso. On comprend na bimisi ba Jean, ba Mathieu, ba Psom, na disque à faire. Viens en faire rigole, excusez vraiment donc viens en faire rigole vraiment. Talaga moi na vraiment a communiquer pas fait quoi d'accord ramani. Na yena nga pa ko na biso ko solo midi. C'est pas ça votre nom. unique na genre nanga siko eloko beti ya muti bachila mwina ezaka yo betango to ezaka marka uli te venango Olivier Chimanga ne mutabi senga na ya pa faire gola pa venanga faire gola dans na beta po tala kaka fe Olivier Chimanga malade ya minezwa qui est après mutabi Olivier beta sans interdit qui est derrière ta boîte noire pour faire un autre travail na poto parce que Olivier Chimanga beninga ah tene pourquoi za lumière na ke pas sankara ne na kena pa venanga sakara zo lumière Olivier Chimanga Olivier Chimanga pesa nga chapelet potala ka Goliath wana babi David beta ka Goliath yo yebi yango makamane za ki na Ancien Testament ti yango na Nouveau Testament donc photo beta ka bato ba bango ba finga ba leader donc photo pesa message donc congolais na posa message bana poto bana posa message aux États-Unis LG garçon Goussi na États-Unis bisinga ka David ko bossa na style mais miko na na boki ndobika biloko wana ko beta ngote abeta kate Marc François oh donc Marc François nazana ya beta kane tinga na bi Marc abeta kate donc vieux Olivier Chimanga nem tabia petit na ke beta na gogo po ko fingele gi trop hein donc ko fingele gi trop on a que no PC vaccin on comprend hein siko toke no malembe Davido yo banana ko beta no makasi ba épisode ba chapitre mais ma voyage ba ma marka ozi yo kolo biloko batika kayo te au moins muna mutana particularité na ye
On comprend? Babi, la patience paye. Oh, on a la patience menée comme Vena qui dit abo. On comprend tellement que nous sommes au colis, genre, moi, on finit à tenir. Qu'est-ce que c'est un système qui nous dit? Si on finit à l'idée de voyager. Est-ce que vous voulez qu'on jamais nous finir président, on finit président dans la coffee. Jamais nous finir jamais. Pour qu'on appelle ça lumière, dans le lumière. Tant on appelle ça des petits chilamina. On fait bien faire une rata palais, on a laissé des vieux CD en hauteur, par exemple, dans ça, les faire un répéter en gros. Et puis quand on donc yembi na ye na yembisi on a unique na jar nanga vraiment talaga l'homme qu'il faut à la place qu'il faut yango le bomi biso na gato kesa donc ba balingi ba englober na muto afingara donc na muye wana ka beta su guitare et ça la rata il faut tout tika ba print et ça ninga sengolo wana beti na vie na japonais na kata sidi na beti générique boyoka ba générique oh vineti oh njengo Oyo kapé sous na disque fait oyo ka. J'étais déjà pauvre kasi malheureux jamais. Héritier mama wandengo kosala ekomisinga malheureux. Na bandi kolela ngai moko na ntima pasi na ngai eza shwa na ngai te. Tikela ngai te nayebisa yo watu boyo kongala petit banze mobeso na bina ndo betelo disque affaire mobimba na nango na répertoire potala temps vraiment toza vraiment na répétition on comprend donc la kisi pena o ngazi yana la kisengo tant que ngana jeune tant que leader a jeune mais a comprendre te na comprendre nga fe nga sana azana poso tonga bapali azana poso sel sabane wa biso bazala ka boitaka 9 mois libuma maman vraiment d'accord Davido d'accord oye pas Koffi Olomide pour na sukisa na yo oye pas Koffi Olomide kuti bandeko déjà o babeta rapé makasi o kuti bandeko basala déjà basala déjà na Koffi Olomide yo suko bakisa maele et là on est oyebisa peuple bazotala te peuple ngana isa bango pesa nga confiance pour ngana guitariste moso na betika na kata orchestre faut na pesa moto champion d'Afrique on mote pas faire goal na pesa champion d'Afrique mais comme ngambona oyebani noté obi mais bayebi ka marque et c'est un grand complexe na ebani te babi que non malé mbete okoma kana wi ke pas fait quadra na okoma pour ki groupe ba négliger ya yo moni ki gole danse ba boss le mutu to comme obina danse ba boss au fond ndika na kata pale ka danse ba boss olingo sa makambu danse ba boss dans moyen le BAT numéro on a pris 243 89 78 80 617 o alinga contacter nga ngwana tout ça déjà en studio na bi ke bo pesa nga confiance na bo savourer la bonne musique quoi bo savourer la bonne mélodie quoi ndeka na beta pas faire rigolo ndepé na yabo na pesi LG Gouti donc na poto na États-Unis LG Gouti garçon propre donc les États-Unis donc moyen le BAT Bolivar Mundele numéro ngwana. Merci beaucoup Nazongeli Jenny. Babi a orchestre Kofi quartier la te comme on a honorable Cindy Leker. Mais bah mi c'est belle tout le monde ma bébé j'ai trop ba poto ba ya mais on dirait ils aussi vraiment le réseau simbaté. Jenny na mi salon no so yebi, ba force no so yebi. Au préféré le Kapa Koffi Olomide. Ouais, naza penda pa guada naza ona no zata no sa carrière na ndé batutu basala carrière ndenga fula batutu ndenga pena sa itala étoile. Batu ba découvrir nga disque ya ba yoka so ba remarquer ndage kwa takoa azala ni motema polele pour ba jeune. Papa linga ba yoka no vocal no vote singa après c'est belisa PL et c'est belisa pe Romain Mukadi parti samba leta papa na Tijuana. Koko Viagra Koko Basume Didi Basume Vote Bebo kabinga vote la ba manema Vote Vote Singa Jessica Chilana
Piro Mourinho yakanda kozongisa bolingo nanga motema na ngai mesalaki mingi na bolingo na ya pole vote ngayo nyonso nasalaki mosala pune valere eloko ebandaka soki ebungi anjour bokoluka ngai nakozala lisusu te pokuna mosala pune vote vote bamokabenga votela bamanema vote vote singa Jessica Chilanda Tanya kolela ngai kolela Jenny kolela nanga so Jenny obikuna kototaki musala punda Jenny bébé ora kuna tena musala punda wana faire appeler ce qui espace faire appeler ça que makambo yango lelo Jenny azaki Jenny tozala appeler reconnaissant. Ouais, et bon la boya. Bon ça la punda. Tu vois on saka improvisation, on saka improvisation. Improvisation, on va improviser bon. So bando na carte la tête déjà Kofi déjà présenté, comme déjà Kofi biso na concert. Ouais. Tous avec qui na concert il y a Serna biso Cindy honorable, ils avec les 10. Ouais, tous avec qui on a mambo tous avec qui kitoko. On a demandé pour Kofi ndemu nini oyo vraiment oye makango masozo ye omikoti. Yo moto zalaki mosu na ngai yo moto zalaki mosu na ngai pambale na ngai zala kosila na lipeka na yo agwada tala ndenge yo tamwisinga makolo ngulu kilometre mibale nsima na yo kozonga ndako na bonde la vita dikando bemoso na ngai ezali teke abakula ngai ezobakiselaka nga makasi ya kolandaka yo je suis scotché la vie est pas Michel Panzou tendresse ezwi ya mago ofungola fuzo na yo kotisanga vi aomemi fungola nani ya kolibere ngai vita Clément Mambu omeme linga vida dikano natikali na rien Michel Panzou mama 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 oh yeah koko viaga ngai lega popo patakolama lega mopo akodela bese lega mopo de Piro Mourinho beswalanga kunami samuna zoto pe soni mawana kanda dadi bayokani pasangani obato tirenga lukelinga nini eske na ko résister la ngai eske na ko résister na bolingo na ko résister vinanga mindule musala mususu na ebite lega mopa te Piro Mourinho beswananga te pundami samula zotope tanya mais Jenny ozongi soka na faire gola na quartier latin tobi nzembo ya Kofi Olomide o Kofi yemo kwa yemba po nzembo wana eza ya faire gola na ebi ke lingake mingi ex patron na yo ozongi soka na ye mais tobi eza nzembo ya quartier latin ina bi Kofi kwa Kofi po ye déjà na quartier latin
Ouais, ils ont un quartier là. Parce qu'on fait Kofi, yo moko intéressant ka. Il y a Jenny. Donc comment on a besoin de suka émission na biso pona na tika yo zo atana ya ko sala musala, vous en rep lelo, vous en répétition. Jenny oso ebisa ba fan na yo nini o ba lezala kina yo et pas faire rigoler appel lelo balandi yo et pas Kofi Olomide. Est-ce que au ça va sonité Jenny? Na oyo ça va sonité jamais na ça va sonité pour musala na nga yango. Babi autozana espace ballon d'or espace zana rompo qui poinza vraiment na rompo qui poinza wana solongo kitaka mwa muke oko ma triomphal espace ballon d'or na espace na biso solongo mona Jenny na Kasavubu oui na espace ballon d'or ma solo eza awa chez boss c'est boss Lodi kitoko penda mambutu za kitoko ba fanatique na biso Jenny répondait yo artiste na bino za kitoko bo sepela rande bo sepela. D'accord Jenny, tu sais na biso moi quelques personnes mon bambote ça la batneuse ba hôtel bien. Nabi ke ba tutu ba Holanda biso ndeti ba Didi ba Soume na bo s'interroger Maliba et Didiora Neshapindi, Shandy Dondasi, Ishi Love Hollywood, Johnny Komkwela les célèbres Moussoaili, Doudou Stone, Doudou Nzei, Roger Sita, Solange Makengo, Yves Ntilou l'assistant, Lika Sita, Rossi Sita, Hermine Sita, Chance Brita, Nambote Kotoza, Nabosente Christian Konde, Radar, William Kitoko, Nambote Kotoza. Johnny Komkwela Jeza Kitoko. Ok, merci beaucoup. Papa, s'il te plaît, pardon. T'as des années sur Robert Nayo. Vraiment, quand on est à Rabino, on salait les carans de Malobane Belé. On salait tout ça comme d'habitude. Tout ça bien pour nous recevoir sa bâtonnière sur Banina Kabisa. Tout ça on salait au TK pour la polémique. Tout ça on salait les Arabiens pour la Lélo Nabiso, Lobby Nabiso. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous vous disons merci beaucoup. Vous étiez là, branchés, scotchés, en train de nous suivre.